azarape nani Golgotha ye mwana. Voilà, elle est un peu, elle est pas pareille quoi. Non mais elle, je respecte pourquoi elle est pas pareille, Zani bango tout pareil. Non, et Moïse. Moïse azande mo appareil tena ba les méchants. Non, on est pareil mais ba idée ça attention, pas Moïse, elle est différente de pourquoi parce que à ça la promotion Werason le 18 dans le concert d'Adidas Arena, ba kolo ba matin na live na ye ba lo ba ye bisa ye ko ça la promotion na bangote parce que biso na bangote yo kanakate. Donc ko ça la bangote il y a ça là ngo. Alors, dit comme quoi, moi j'aime la bonne musique, j'aime Ferré, mais j'aime aussi la bonne musique et la culture. À ça, il a vu sur les méchants. Contre attends, regarde. C'est pas pareil. Mais non, Moïse, parce que toi tu comprends pas, t'as vu, ça aurait été une vraie gauloise comme eux. Moïse, ils sont montés longs en l'air, alors les méchants. Que elle, chaque jour, elle faisait la promotion. Les méchants, Moïse. dit que c'est pas pareil, ouais. C'est une européenne, c'est une européenne, elle est pas européenne. Il y a des attention, on va tiki on va s'amuser. Il y a pas zobat, hein. Tu vas donc t'as pas mon ça là. Tu vas aussi la diplomatie. Moïse, toi en fait ce que tu comprends pas c'est que nous et vous, on n'a pas la même mentale. Tu vas ça va faire, il y a pas yebi, Tanga lobika yo yaba yo zoba longwa na oki mafute mati na tasko yaba responsable papa ndaku mwasi bana. Ah oui. Yo wasinele 16 wana yaki na GDG yaba yebi ba motala ba mo. Ah to ba je ba sala diplomatie ba sala wana. Ti atete ba wera biso to taleka boto. Ah oui. Kila Moïse, au moins la question la réponse Moïse. Au moins tango na poser j'ai des trucs question simple hein Moïse. Na poser question simple. Na bisie na place au beau sala un beau kangabando qui par exemple pour rapport il y a promotion machin. Et ça simple bon c'est un peu faire encore un ouvrir alors la papa. Réponse na yé. Et qu'on jouait pour ouvrir Sonic. Ça veut dire ça qui est débordé avec et continue à ouvrir Sonic moi la mouture ba tipo le bazo kati. Il faut être malin, la famille. Pour gagner guerre, il faut être malin. Posez seulement la question en répondant ma bête. Qui na TV. A répondre un peu ma bête. Tout le monde a répondu ma bête. A répondre bien. C'est très bien. Le millionnaire. Pendant les millionnaires à gros compte. C'est ça que je donne à Moïse. Moi, si on a la réponse, j'étais content. On va répondre bien, tu vas raisonner sur le lobby, voilà. Mais sous qui a la réponse à Pesaki. Yo, si on a bien. Na kemba mona groupe na groupe na traqué ya bakuna la bête ba ici. Oh ya ça là. Yo si ko Moïse, zanga na répondre suga. Yo si Moïse moi ozongo mabe. Mais sauf que après cette réponse oyo mana bandoko zela. Ça veut dire réponse comme ça et soit ba wiran Sonic. Ngazara bongo et soit bino pour bosomba soubiété. Vas-y millionnaire. Action réaction. Vas-y, millionnaire, Yaba, est-ce que tu sais que réseaux sociaux, ils vont montrer là que 12 et ça les massoute? Parce que normalement, si c'était propre, tu regardes tout tika ça la réconciliation et on a tout mais 12 na. Mais on t'a empêché 12 et bêta maté. Non, on veut pas ce 12 là. Non, il y a millionnaire, on veut pas ce 12. Ça vient mon millionnaire, c'est l'image du vieux. C'est l'image du vieux. Millionnaire à Bia solo, ça va être au tika mo benza. Pour ça 12 benza. Angelo, Angelo, tiki yango kaka mabe. Wana za kutu wana ekwesa na 12. Et même, t'as vu, tout le monde aurait pas eu cet état d'esprit là. Non, ils auraient voulu acheter les billets. Et voilà, pour ceux qui vont avoir un petit concert, le lendemain du concert, n'est-ce pas, ça bilan, on connaît, nous dire quoi.
Davinson. Mais ici, en fait, dans le moment, on a 12 Simbaté. 12 Zaboya. 12 Zaboya. 12 Simbaté. Kofi Abenisingaï ou bien Papa ou bien Moutumokotel, n'a quitté. Mais par contre, par exemple, Bazana Bango na présence a besoin de Wera. Tu as besoin de Batou. Ça veut dire, combo ya Wera, utiliser seulement le nom de Wera. Comme ça, les gens fanatiques, comme ça, la ramité m'a pété. C'est ça que nous on veut pas. Parce que eux ils visent que ça. Mais le méchant. Le millionnaire. Le méchant, on peut pas dire qu'ils sont malins. Non, mais laisse, ça, c'est pas ce qu'on appelle être malin. Ça, c'est être sans exprès. Baza, on est qui sans esprit. Il n'y a pas longtemps, mon Tobofinga qui, 2 jours après, on n'avait même pas le couille d'assumer ce que vous avez dit pendant juste une année. Vous ne pouvez pas tenir un discours pendant une année. Ça, c'est une grosse bêtise. Ouais, vas-y, parle, frérot, parle. Parle, je t'écoute, mon ref. Yaba, mise au niveau respecté comme Azoba Gouve. Non, vas-y. Moi, ce que je voulais te dire, mon ref, j'ai vu eux, des gens, ils ont une mentalité, ils pensent pas comme nous. Toi, je comprends comment tu veux penser. Mais eux, frère, ils s'en seraient servis pour nous rendre encore plus ouf. Que nous, frérot, c'est nous, on doit les rendre ouf. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, maintenant, tu vois dans des pages Facebook, oh, Bosé, là, attends, on voit que ça, la vidéo, il y a qu'à soutenir Bokoyok. Déjà, tu comprends que ces gens-là, déjà, c'est eux qui commencent à se rabaisser. Nous, on peut pas laisser le vieux, t'as vu, faire ce genre de truc pour qu'à la fin, ces gens-là, ils nous rionnaient. Même si on sait que le vieux, dans le fond, il va pas le faire. Mais eux, frérot, on sait très bien comment ils sont, ces gens-là. Mais on peut pas blaguer avec eux, c'est impossible. Eux, il faut qu'on soit dur avec eux. T'as vu, c'est des gens, ils ont pas de cœur, faut qu'on leur montre que nous, on est des gens nous aussi, on n'a pas de cœur. On peut pas commencer à faire des jeux avec ces gens-là. Ils méritent pas de faire des jeux. Davinson, c'est méchant. Tant qu'on va annuler le concert, on a mis na page à Bagologo, tu as dit comment il y a le nom? Bisonde, Tochaki Bango pour la INC. Voilà, c'est ça. Kasi sikoyo batonisa kuna ti moi ndamu biso tozalaka biso mpe tokosomba na biso pete voilà na biso pete bapenda bazo en fait bana en plus yabo balobi comme quoi Kofi sans biso aza le côté bomoni voilà ouais yaba oyebi mwanda bon tozalaka na mwanda mbona babo bazalaka yango nde eza osala mwa différence sikoyo batia biso à part sikoyo basomba babie batondisa parce que balobaki gouve bapesaki mitindo ayoloba bato na bato bakumisa mutu na bango mo bakola bakenda concert ya mutu te bakenda ata concert ya mutu te biso pete en tout cas gouve l'a respecté parce qu'elle a eu une initiative il y a bien Zambe Moutoya. Ah bah oui, hein. Très bonne initiative. Ça les pénale bien. Continue à faire nao. Et Zamba touché, baby sa promotion à Bino. Voilà. Ça il y a baby sa promotion à Bango. Bango logo bazago yebate yaya. Wera son. Mbwago lupango bakomishe méchant ata mbwango kufa na ye mais bato babanga akota kuna babanga kaka wera son oya tondisa mais moi ba pecho bazobima ose ba grand pété ah bah oui ils ont craché oui binga moni wera sora lobby millionnaire a sali recherche basala bango combien 670 à Pamba en Europe. Au moins il est confrère de nous qui a bagogol kota na ina raison système mabe à Pamba en système Europe. wana Nguna matisa ki bakiti sous bazo kitaka le roi dollar. Mouton BBC valeur ya dollar. À BBC valeur ya dollar Tilapia. Ah Donald Trump a comporté c'est grave, c'est grave des années batagi mtu ofingati ndiba fingera wera bafingi Kofi
te kuna kufite mamba kufita liete wera kaka wera wende wera nde babe na bango ya wana wera nde sika ba maka ba ba mona ke biso nde ba ba kanze baza likolo ya nyonso surtout mona balobaka ke wera fa fuka mela biso bino banani siko bateka ba billet ba génération soki génération ni menopause bateka ba billet banda bateka ki 355 billets siko mingi per libabe na bango susu bazana bango na mwanda kuna misusu na chela la lufu lufu ba comité Angelo ba comment pe na génération Amazon obosani lufu Angelo lufu obosani tano makam siko kisasa na bo comité nano bimisi passeport ti ozwa visa Luanda kuna okoti Luanda te mozolo be affaire baya potongos baya kokota awa jour ango totindaka mutu na bango mwazwa image mpe na oyebisa bango baboma minda te biso joyeux anniversaire te tolingi yango te soki kaka mokoso ete ba wera limbisa na ya limbisa na ye bon ye wera ye d'ailleurs pour le wera a mi gérer si ye moté biso ko gérer ye tala Davidson nga na omona elo moboza no na loba na bia bino ide mobo na bike bokatanga maloba te pardon penza na omona elo mobo golf soka bimisaki audio wana c'est que likambo marche bando kende bien de Davidson na lobby na kanda na golf obi pona panza ngo kaka peke kopange simba te ya ba papi kakol na ba tebele na kati na bimisaka audio ngo génération bersi tumboka et gros appel ya solo ninga et surtout que MPC ba nego tambola MPC ba transfert bando tambola oui ya ngol fabi na bimisa ngo kaka comme ça ba nyonso ba timbela cop oyo keke bazo lia biso na CCK wera ba yokana na po bato wana ba komosa neti bango de ba gera wera olanda bato baza pembeni na ye donc biso tosala bo bapetiana bakolobela côté génération beso mambwana nyonso go golf yanga bimisi yango ba quelque chose mabene golf asali bien ya kobimisa audio wana oyo revese penza ke réconciliation wana boyi yango boyi po bango na eloko na oloba bango baza ndenge mona bakwana Kagame asigné accord lelo lobi azongi kaka boye ayimisi na Uvira mais ebike wera parce que wera ye azaga complice na public na moni zeza wana soke lobi non pour nga tuna wera nga tuna na limbisa bon kina didas na bete mwana mayele abanga miko répondre mais c'est ça veut dire ça la kata mutema na yebi yango bien ça la kata mutema na ye bon ba bi wera te botuna wera elo wasala machuda mandangi na ngola machuda mandangi bayebisi eki machuda mandangi ndenge azana yoka kutu akindeki kote ya jibe bon ok machuda mandangi a préparé ba camion nyonso bayoka wera na aéroport na bisi binoke na aéroport plein ya craqué batu baye ko ya ba wera plein babimisi machuda mandangi asombaka 600 moroboy amatina wera na voiture na ye bango ba bavanda sima a comprendre banda wera vandaki na voiture ne aoloba te banda vandaki machuda mandanga zo pomper masolo muto ba te yemo machuda mandanga ko mobanga ti ba komaki na hôtel o wera falala na falala wera kiti ni merci aloba te azwa 12 moko 12 de triphasé machuda mandangi motanga zo abina bangi mutu wana bule na otambola so ina nani donc aloba te na pe mane na oyoka ngote machuda mandangi na camion mo makomo banga neta ki ma camion na kita ake matana te na ba voiture mususu wana pe cortège na sima plein bazo compagnie wera aloba te ti akomi na hôtel nake wera beti concert machuda muta préparer nyonso ti wera zongi kini wera solola na machuda te après bayo yebisa ngo na sima ebi poni basali yo 12 wana babeti yo 12 wana oyambaka staff ajibe yamba beta yo 12 wana obimisi mbongo na mais ozi 12 na mbongo na bato wana bameka réconciliation na bakozwa 12 wana leke belé na mboka na biso depuis à l'époque même ba Kofi à un moment donné na papa we mbande ko pesa te mais ata mokolo moko to mona papa we mba ube mutu na malo bake bok passe na billet ya Kofi bok e concert ya Kofi te ezala te na mboka na biso etika ko zalati
donc aza moto ya liboso moto aye kobebisa misike ces affaires nga namona bafani affaire même oyo na jibe esalema basombi babiye adidas mais baboyi kokende bapaso voilà esalema donc ça veut dire qu'aza batribal ozomona orchestre foto boma orchestre eza orchestre batribal eza orchestre mo mabe eyaki na danger parce que kokasa te mpo moto eki ekosa concert afali nde akomi fan na ye soki oza fan ya moto oyo otikaka ya ye message otikala kozala te baza bataliboso basala division Lion zelano namoni mwana moko azokoma kasongo oyo ya ngulu te alanda akimisa balio ye te ye wana kasongo abimi na mokili kasongo ye mobali nanga sota wana eza ye te kasongo mwana wendo aye na systeme moko ya mabe oyo elingaki ebebisa miziki na biso parce que nga na kozala naza fan na wera mais nake na concert afali elingi obatike na lolongo efan na wera eketa ya musique c'est tout mais yango nde kofi adenosaki kofi azaki na raison eloko ya bagologogota azaki na raison ayi kodenonse ya faux système eza système ya mabe ebe eloko bato basala bazwa concert ya frère Patrice mosali na nzambe azobeta concert lokola bato bakote mingi te bango basala fete yango ozomonaka bamalédiction ezolanda bango basali fete mpe bazwi foto ya frère Patrice batie yango babandi kofinga olimbisa sala 7000 okozala eloko te omoni yaba naye kocomprendre lelo ke baconséquence babeti na poto anda mpena koteka babie na restaurant na babetise mamalini bien te mpo na bango bapembe nyonso bateki nyonso eloko bakosala ke bapembe wana eza distribue na basiti mosusu babetela bango etekiama etute ekota bazokisa na accord arel onde baza na balie ngulu parce que soki kuna basali calcul eke babie tikali bazongisela yango site officiel accord arena accord arena kobimisa ngo etute ekota etekemala ozonga nef avia etute ekota etekiamala eloko mosusu eza wana bango na bango mpe misato baoyokana te nani chef na bango ya marketing soki nani chef numéro 1 soki communicateur bayebani te babandi koswana na yebisi yo bakoliana kuna bakoliana biye mpe kuna ezotekama te bakomi yo fere aza na besoin ya bato bafingelaki te ye moko alobanga makambo balangage ya lokuta wana sikoyo ekomi kaka na mposa bato bafingaka te papa to obongisa te nani oyo so nani nayebisa ndeko na biso alia oyo nani oyo soki oliaki mbongo na yo po yo nde oya obanda neti réconciliation en tout cas biso makambo na yo etali biso te komona esu nani yango nani oyo limbisi tandis ke bano amike bafingi wera mingi o mosusu kutu lite ya kanda zoba na wera na pesi yo 48 heures oleka na TV voilà bandeko nanga wera ale puis Roger okesenga faire pardon me munene wana bato wana mulai wana kimbinga wana ya nini mutuno eza na eloko te na kati eza lokola o babengi yo lobi bakomisi armée moko bien structurée lele komi armée ya baclochard mais oyebi angelo oyebi ke nazoyesa bino loko bonéglige yango te mpesa na monika mane kotambola ne osakana te tozonga bapi roger wana bazoya koloba na bampesa na bampesa ezokende na bamonégramme yo zwa mwa oyo olobela biso zwa mbongo etamboli osakana te. Mais Lion, bonsoir la famille. Bonsoir. Lion, ce qui pire Roger, on s'en a pardon. Et tel biso na ni pire Roger, ça souffre na tika wera te. Asa supporte pas la wera te, auto le bango. La sora lobby na ye, azane ka ndemo na ba ancien musicien. Et c'est normal. Bonjour que la monter à passe pour. Kuti ka ye, asinga ne ba pardon na ye, tel biso te. Et tel ye.
aza l'aise aza libre eza loko ya ndenge mona bagolf akoproduire nde motu nyonso baza na bango libre Yaba Lion to otali balive toosala mikolo oyo bato baozala tellement ebele mpo baza contre makambo ya réconciliation oyo même nombre ya bato baparticipant ekomi eleki kutu tant tosala balive kosoma bato mais là bato bakomi okote balingi yango ata tosolo balingi te. Bon, eh bien, ça montre que message au biso toujours les ça. Tous les que ça monte pour la haine la musique congolaise. Non, haine était. Qui ni mo boeti. Ya baba panel na biso ya baba panel oyo ezolanda mamonde ebiso yo bato tu balandaka biso. Mazolanda pena bita ya baoloba mwana nga yaba eta bipa mesha oyo pena yezaka kani bazolanda mapata azolanda balandaka biso nde tozalaka biso tu bango tu na pia bino nombre ya pia bino peut-être voilà oyebi natalaka banombre so nasali balive ezalaka te kende omonaka 80 boye 100 120 emataka ça veut dire tout lobby ezalaki na plus de 9000 personnes balekaki na live. Oyoki ça veut dire torobeta pe torobeta Adidas Arena. Ça veut dire la live tout ça la live ici dans la totalité ou tout ça au ressembler comme en fait quand on a bateau à la biso bon on a 83 plus on va dans la fenêtre ba boy ba kota pour soupa bango dans bassin la autre s'habituer Chakor Arena des bon ça. Voilà, bah, kengela, na musique, voilà. Na tout, on a tous acquis plus de 9000 hier. Ah, tu vois? Donc, Yaba. Bilbao. Là, on comprend que golf, Nazora, pour nous, à Sanabiso, puis, mais c'est clair, c'est clair. Mon amour, c'est clair. Bopiara Mama Rita Kitine, la monnaie Mama Rita c'est une demande ba Kitine la Marita. C'est clair, c'est clair, et mon ami clair. Bonsoir. Tu vas qu'on s'inquiète dans un comme Moutassa qui ont eu. Il y a un invité. Qui? C'est qui là? Je sais pas, il y a un invité, il est là. Le Kobe. Le Kobe n'a pas l'invité. nafandaki swi mpo bazelisaki nga eza ndako ya bato na mataki ataki mopaya nafandaki swi ok je me présente mpo nakovoile face te naza gaulois. Oui. Eza mabe te nde na mati na panel. Merci beaucoup. Ya oza lokola biso te mpo biso bakolo bino orationné donc différence ezali eza mpe ya mabe te eza mpe bien. Yaka ngai nalingaki si yo moto aloba mo wana zelanga peut-être soki na kofinga ebi ke kolo na ipasa wana akokita ngai mbala moko apesanga espace te ya ngai ya bon eza vraiment analyse te eza nango kaka question nani etuna soki batafere bazosenga pardon bon nga nazoyoka ngo kaka likolo nayebi te soki vraiment basi nango pene euti wapi soki nani yango vraiment loba nazosankete bolimisa nga ndenge naye kotuna yango epa live oyo koya bato kutanaka peut-être na bantu andenge mabe te avec beaucoup de respect po eza panel ya bato ngai na mati naye awa te mpona ata na fingi ekozala mpe mafinga sika te oyo kofelisite bino bon eza mpe na start te na kote kosala yango mpe te yango wana question na ba soki boko permettre ya borépondre bokosunga ngai kwa na ndeko na bino. Bon, nana lignare on a oui la mabe mudana réponse à lobby. Vas-y Bilbao, vas-y. Bon, ndeko na ngai donc problème ezali que ndeko lokole hein lokobe. Ouais.
bon kofinga bon biso dia tomesana déjà to eza nango te yo tikelanga maloba na eza nokina ndeko na ngai toza bandeko za bawani te tapena bandeko baafrika biso tu merci beaucoup le problème ezali ke moni bino peut-être biso bapanel na biso eza na bata na omwa pena biro ezo ekotaka biso toza na basekret ya mouvement na bainformation ya mouvement peut-être puisque bino na bapanel na bino babombela bino makambo ok eza ke ezali ke bato na bino bazosala schéma ofere atindi bazoya koconvaincre babiro na bato ya maison mare ke fere asalela wera anniversaire nano asala video ya joyeux anniversaire asouhaité joyeux anniversaire yango moni biso bafani soki oyebi te kota cc topesa information kota cc information obwaka yango te e baexaminaka yango kota cc vérifie ndeko biba biso pena nakati yo te meteo na conversation donc par là na comprendre ke eza nanu eloko moko ezosalema na ndenge ya cc quoi voilà okay. biso siko tellement biso siko tozalaka siko moni awa bagénération berso bazali basololaka na bato nyonso ozomona yango no mo tosoka bainformation na biso panel na bino nyonso baobomba mais biso toyebi déjà makambo na tu yango moni déjà tozotake yango tozoboya yango soko tie tembe oza gaulois so oza gaulois proche orchestre landela makambo na nyonso omona pino opesa biso raison donc voilà yango biso tozoboya siko bafani etaka toza na bapota na motema donc voilà. Merci Bilbao. Ndeko, ok réponse Lokobé. Peut-être bon réponse wana mbo eza nango réponse mais eza na bon na ba mo eza portugais na été na français na wo utiliser ndene eza na certeza te eza ka eloko moko ye moko pa lobby eza eloko asisi eloko asisi ezalaka flou eza pena exact te bon mais quand même eza pe réponse ekomeli ngai donc openga na comprendre na kima ele na ngana buzoba na ngana comprendre kaka so na ko confirmer ça kaka eloko moko oyo par exemple ngana yo to maîtriser te mais bato ba maîtriser plutôt za bato oyo ya bureau et izala na moni mutu moko akomi awa ke e ba voix ezali olingi za la ba preuve tangible ko tonde lingi za la bien vraiment ba voix ezali ngana déjà D'accord, ils ont partout dans Facebook. Ils ont partout sur ils ont voice, ils ont tourné dans conversation. Il y a des personnes. Ils ont peut-être une voice, il y a peut-être aucun membre moko. Ils ont tout balé sur TikTok bon, pour ceux qui peut-être eux qui ont na page, il y a biso ba Sony là parce que pourquoi nous on dit ça? Biso ce que to lingi tout le bilan parce que to lingi n'était est arrivé. Par rapport à suite à ma résultat ou tout par rapport au concert moi en tant que congolais monde wenge yamba eza pena génération nanga ba vient basala idéologie na bango bazui pena ba petit na bango pe ba yo sala ba poids ba faire ba na ndenge ya suka ba ke se retrouver na ndenge ba maison mère ba tie pena libaya pe ba s'imposer et simba ekenda par là, ngai na loba eloko moko. Eloko na loba ngo par rapport à expérience na ngai. Vient tonne na petit na ye ferré. En tout cas, ba yebi valeur à polémique. Na musique congolaise. On a loba ngo na buzoba nanga na mayele na ngai. Ba je suis qui a descendu les frères, wesh. Vas-y, parle. Enlève les motos, frérot, enlève les motos, laisse-moi occuper moi. Je pense que je vais faire ça. Enlève. Afini Moutouté, Azo Solola. Parce que tu comprends Rwandais. Oh, on a compris le souci. Ça veut dire, bon, tout est déjà simple.
Nanda kuna bino kuna peut-être nanda kuna biso boy. Toza na moto moko ta Kofi, il a fait je sais pas, je comprends pas. Bazarate. Ah mais c'est chaud quand même. Sur les de quoi bandi ko déconner, ah pas. Donc tu sais pour l'instant, Azoloba. C'est ça. Parce que à Gofi na biso za yemo ko mais biso to finge to zebele, so ka. Zebele. Oui, to kwa. Ça ah loba, ntolo là normal. Vas-y, parle. Et ma finga ba tebele soit kebele, soit kambala moko. Vas-y. Loba, comme aux angles, les fala. Fala. Ok, ok. Tengana za ngoleti. Na fani be na ngola to. Ah, ok. Ya, na banda de oloba na debi. Eza na ejiri moko te na kofinga awa oyo kobima sika na mato ya bato nyonso baza awa. Donc biloko nyonso wana eza n'impact te, eza na sens pe te. Soban, do atana bani kofinga, eloko sika oyo na kofinga na finga sika, eza te ngana a te pona finga. Et puis soki na fingi, talaka na fingi te déjà bakidisinga, ebongo zo na fingi. Non, ko kitate ko souffrir, to muter ou ko souffrir to kitate. Parce que c'est les femmes va muter mami couser. Non, les des hommes. On supporte. Ça va pepele. OK. Na bana lo baboye. Vetsone, bon odiana lobby na continuer. Ba yebi valeur oyo eza ya polémique po Vetsone aza musicien congolaise. Ba faire pe ba mise ya mboka Congo. Donc ce qui totali à la base, oyo pena, vie pena explica, ba fan na ye, oyo mwana wana asala ye, ezalaka te. Oyo pe kota fere, oyo explica, ba fan na ye, oyo vie wana asala ye, ezalaka te. Ezalaka konga na keso na basalanga mabe obo na boy. Personnellement boy e pas Vetsone, to tikala koyoka te. Mais oyo ngai na comprendre na no loba na debi na buzoba na ngana mayele na nga bato wana bayebi valeur ya polémique yango moni bakendaka bongo bayebi pena qui est la polémique ya musique congolaise. Donc pour na ngai na mona ngo ya makambo ekobonga manonga lobby vie na petit na ye bakokuta kaka bakosololaka mais tant que lelo baza na game et puis bayebi valeur eloko oyo yango peut-être kendaka nango bongo po en réalité oyo eza cause biso nyonso toyebaka na biso te. Bon nasepeli na live omataki ba nakao tuna question de ouais tant de la forêt bitaki premier concert na ye est-ce que bazalaki na polémique na faire le premier concert na to salisa na ba faire ego la tanga bwakaki bazali na polémique Arena Grand Paris. Arena Grand Paris. Ça veut dire que Bishop est notre pour sa polémique. Pour sa polémique pour na atone sa basal na peut-être ntaza na polémique les affaires en plus au lobby wenge. Bishop désolé Bishop za na wenge te. Ba wenge to tikala ba faire, to tikala ba Adolphe, to tikala ba Jibi. Bishop za ba maison mère. Bishop ba wenge to parking na parking. Excusez, na joke luka parking kasi. Na seka mo. Na lando kati. Na landa. Okay, loba na for Mexico. Ouais, biso za comme busola sinanu, botika number 1 à San Charles assisa au pas aux emotions, il pas lobi. Botika number 1 à Kembe. Biso da to longwa biso wingé, to sala wingé. To sala ya wingé. Muto so maloba zala. nako bakosoyoka eloko moko po bike bayebi te eloko nini nana sala moninga eloko mais faire aloba déjà epa Christian Lusako ça alobaki ya ye ke azwi ba musicien vie jaloux ayibanga ba musicien aloba ya ye ti aloba ya ye ye nde aloba déjà owela sala aloba ngo ke après si mna ngoto yo moko moni ba vidéo bima mutazwe ba musicien azati aloba te apa aloba owela sala ye bon sala ntembo pam aloba voilà quoi. Angelo prend la parole. Lokobe. Oui. Ok, juste été. Yo yebisa biso vérité. Oza pour ou bien contre, il y a réconciliation, il y a wera na faire. Non, mais on s'en fout. Papa Angelo s'en fout. Non, laissez-les parler. Tu m'as pas compris les méchants. Naza pour ou contre une question? Oui. Sur aux pour au lobby, sur aux contre au lobby. Ok. Ça dit réponse.
voix nanga ezo pesete. Donc réponse année mon okolo ba eloko na voix nanga ezo pesete. Bon, nous avons une question, s'il vous plaît. Oui, oui. Mais aujourd'hui, la réponse était non bio. Voilà, tu t'es voix nanga ezo pesete nango te. Naza proche à faire été. Voix nanga ezo pesete. Nga naza proche à faire été. Voix nanga ezo pesete. En gros, il n'y a ni pour et ni contre. Il y a entre les deux. Ouais, peut-être oui. Bon, comprendre nga pena. Bon, limbisa ngai. Mais voix nanga. Ni chaud, ni froid, nous ezalaka te. Voix nanga ezo pesete. Pour naza proche à mutu moko te. Lobby bien que il y a ta lobby boye. Et ça dans le côté. Oui, oui. Avant permettre une approche à orchestre té. À ta lobby na. Oui, oui. Nous, regarde, le Kobe, nous on n'est pas des proches de Werason, mais Toboyi. Ok, ça va pas. On m'a dit que on y pas sauter les miwana ngai. Na mi mona kana yo aga musique, donc on comprend. Voilà ngai zo peser na ngote. Na na mo dire te papa. Bilbao, tu bon, le Kobe. Ouais papa. On veut dire que de la forêt Tangu a que visiter ING Arena. On dit que vous avez crié, vous avez bien que il faut se payer la guitare. Vous avez bien. Cause on a si teke ngape na sepela guitare, cause on a si on a te. Parce qu'on se connaît pas. Majorité na bino ba finga qui de la forêt pas que nega moi visite. Mais Kofi a bête qui kuna pour que soutenir. Ate ko bête a non Genève Arena. Mais pour le but c'est pour ça que mission c'est pour ça que panel c'est pour nous finga mais ce que c'est que où est rabika Adidas bilo yo mo monaki o monaki dit que dans un problème té dit que ndako ngai na expliquer le mo ko Kobe dit que ba fana maison mais to bundi ba guerre à 40 45 na si oye l'histoire to bundi na BCBG to bundi na quartier latin to bundi na Viva la musique to bundi na Zaiko to bundi donc ça bino tende bo ko guerre na biso frère na Antonio P to bundi ba to na la question moko pona yi ba to bundi guerre à 40 guerre mondiale donc tout ça peut prier pour la troisième guerre mondiale tout ça très fort ou on appelle ça vous comprenez tout ça plutôt to banda ka bilon banda asi bilon banda la bilon banda biso na problème té biso na répliquer wenge banda ka la maison mère banda ka wenge te maison mère la histoire maison mère a répliquer ça sankara jamais ça va les carbani ko take mutu ka boté depuis quand elle va répondre faut dire le manzaka elle va take vous comprenez biso to ka te ça le examen wana moi blanc ba na maison mère ba takaka te ba ko défendre donc voilà. Ouais, Bilbao, maintenant la question moko. Lokobe, nana ibala pour moni pour peut-être pour ngana détecter ba fan. Oza Goloa Oyo Aza. No bon nakikala, oza fantika à part faire aujourd'hui. Nakikala. Bon, nakikala so itoke penan na débit à musique. Nazalaka fan de fao. Ouais, ok. Je pousse ça. Ok. À ce qui point. Non, parce qu'il est commenté. Donc ça veut dire que Wenge, Ozaka fanatique pour na Wenge. On a lobby bon côté. Ok, vous avez un gaz. Vous avez JB ou bien il y a des fois où Ozo lobana place dans pourquoi papa? Zato toute la question. Ya débit nazara fanatique à défense pour na linga robina mingi défense no bina baro manepe ça va vitesse à Werason na dis location wenge vitesse moto na comme fan de maison mère. OK. Tu comprends hein? De son lingo lobana passe na nga ozo réponse té oyo nga yezo bime pa na nga ça dit son répondre que na son kangi question na réponse no bien aux enfants na maison mère pour l'instant donc na kakala. Oui. Il y a une certaine différence. En fait, question pour notre propos entre les fanatiques, il y a JB ou Bakoma, Bagoulois, les fanatiques à maison, mais ou comme Bagoulois. Vous avez un langage un peu différent, c'est pour ça. On a peine à maison, mais. Ok.
Ok, bon, ça va. La question tout naïa. Moi, la question tout ninga, c'est que pour naïba wan. Pour nga na ko détecter ba pour naïba golo o ya jiba za radical za déterminé parce que oui ra beta ba motro et ba kenda ko fuir ce qu'on a. Na qui c'est sous. Et il va passer moi quelques minutes. Je crois qu'il est en train de partir. Ok. Regarde, t'as vu comme quoi l'hypocrisie, c'est pas que chez leurs artistes, c'est même chez eux les femmes. Parce que là, ils vendraient les billets, crois-moi qu'ils seraient même pas dans notre live. Voilà. Ils parleraient même. T'as vu nous comment on est bon. Malgré, on sait que dans leur panel, ils insultent, ils rabaissent. Après, nous aussi, dans nos panels, on rabaisse et tout à capter. Mais nous, quand on va dans leur panel, frère, on fait pas semblant. On va pas le voir pour les amadoués. Moi, perso, quand je vais dans leur live, je vais pas pour les amadoués, frère. Je vais dans l'esprit d'attaque. Parce que je sais que ces gens-là, faut être dans cet esprit-là. Mais comme leur billetterie, elle se vend pas, là, ils viennent avec une douceur pour essayer d'amadouer, faire comprendre t'as capté, ils essaient d'avoir le même moral que nous. Qu'en vérité, ils ont pas le même moral que nous. Pour ça, c'est bien de les faire monter dans notre live. Parce que eux, quand nous on va dans leur live, ils nous bloquent. Et pourtant, je peux aller tout seul dans leur live. Je vais tout seul dans leur live, juste ils voient mon nom, ils paniquent, ils bloquent. Nous ici, on sait que dans leur panel, ils insultent. On connaît les profils, mais on n'a pas peur de les affronter. Venez dans notre panel et regarde comment ils font les gentils. Ah oui. Nous, on est des soldats Moïse. C'est à Moïse. C'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer. Faut pas se dire, faut les Nibozo Matsaba. Non, faut leur faire comprendre. Nous et vous, on n'a pas la même mentalité, frère. Binobo, Nico, Saka, en vous faisant passer pour des guerriers. Vous n'êtes pas des guerriers, les frères. Vous êtes des guerriers quand les choses ils vont bien dans votre sens. Et quand les choses ils vont pas bien dans votre sens, ben vous revenez comme des enfants. Voilà. Et là, ils ont des comportements d'enfants. Yaba. Yaba. Oui. Très sage. La question, on a Otuni, en tout cas. Et Otuni, quand maman a compris, on a bien, Nenga Lobeli, Namutu, Oyo, radical, ya Wenge, ya Nani, ya Angeleka. Olanda différence pour bon bayana en nga ke na ba mo mo nzelo za ga we ga batsa manzaka ko nga ba ke na ba ndeko ba stop no bia ya ba sage na nga na yeba ba bonsoir bonsoir now please yaba mondo yambaki odile na tongo ndeto sala ba live awa wana ouais fa pesi matière so pas Chantal Bola kuni za somo sasa odile za mwasi akakol ezo kuni za somo ezo yindi pas Chantal Bola kuni biloko aboyi nga mafinga moko eza kuna bagolwa na bagolwa kande bazaba to bamata kuna na somo o kakol pe bibara na odile ana zemi akakol là. Oui, bébé. Alors, il déjà, moni, la bino na golf. Alors, déjà, le combien de personnes? Oui. Alobaki moi mutu na bino golf. Azalo kwa mwasi ya libala zizemi. Amtema de. Libala. Amtema de. Zizemi na ndako libala. Amtema de. Wana azoluka réseau pour na place ya mobalo achakizi. Là. Donc moi à compter à lobby ba ofinga dino là. Non, moi, je vais raconter déjà. Ah, c'est. Quel est la live? On a le numéro de Chantal Bou. Eh, Nani. Sans un live, il est passé Kuna. La famille, ça c'est bien. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils sont en train de gâcher leur actualité. Nous, on n'a pas besoin de ça, nous. Ah, on va bien zoter kamaté. En plus de ça, ils se prennent. La famille, il faut les laisser faire ce qu'ils ont à faire. Oh. Laissons-les. Noëlla. Le problème, c'est en Lina répond de Boya. Noëlla. Bébé, merci en tout cas. Merci, Nazab, bébé, Pézalandi. Mais on va essayer de cher de poule.
Noela nalina maboya zemi ebima na simate omoni zemi ebima liboso lobaki zemi yango eza ya 30 ans soki ya 40 ans ebima suka nango ebima kaka donc balobelo mabe me bakuto na yango te soki golf mpenza moto alobi yango je suis désolé po ye aza mwana mobali aza mwana mwasi te bachantal bola mosala na bango baluka bamatière po chantal bola azalaka mpenza moto affaire na remarqué na bafinga odile oui bafinga na bango problème na bango bateka nde babillet bafinga na bango odile bafinga na bango mais baye bango odile basepeli balingaka biso te bazwi matière na biso bakosasa biso moko baoleka bakotémoigner moni mozoa boye kozo bape na okose kam na ono basasa na bango lobi wana mais likolo déjà bien le point bazwi matière mpona bango eza matière mais biso mpona biso eza ke donc bazwi na bango te tout là biso etali biso te c'est ça nous rendez-vous kuna bakontinue na bango finga etali biso te nous c'est ça rendez-vous le 4 le 5 kutu odile mnalingo otela bao na se bando oluka odile mpona tala omoni odile noela bazotinda pa odile asenga pardon odile ezaka poto yambi elelo yango bango basala émission wana alobi na yepe très bien fini la famille on a bien fait on a bien fait la famille juste 2 secondes ça y a moins ça se possible que Golf n'est pas à voir hein. Parce que les gens ils savent que là maintenant on est en friction avec Golf, ça fait un an, ils vont vouloir nous inciter, ça fait la famille, il faut pas rentrer dans ce truc là sentimental. Oui, réfléchissons un peu. Parce que là, ils vont servir de Golf. Pourquoi comme ça? Ils vont se servir de ouais, maman BL. Maman Noëlla, bino bo sepela kutu bango bazana. Les méchants, t'avais dit quoi? Il faut que tu aies désordre. Ça dit, ah, on est content. Tu as désordre. Les méchants. T'avais dit ça, non? Ouais, Maman Noëlla. Oui, bébé. Mon émission ba warrior. Toujours sepela ndenge bino bokoti. Botie zizani oyo po bango ba bossa na kosomba billet. Omoni Odile aza soda. Odile ata ba finge qui change Odile te. Ozolanda. Ça veut dire lesbienne. On s'en fout. Au moins les Gaulois bazoteka ba billet. Les Gaulois ba komi sikona makambo ba Wera Sonic. Bravo les Gaulois. Tolinga bino de bozala. Mangolelo. Dis Baloba, Odile Abimakana Wera Son. Imagine toi sur Facebook, puis c'est né, circuler ce genre de truc. La famille on peut Mangolelo, t'as bien fait, mais faut aussi qu'on soit prudent. T'as vu, on peut pas tout croire. Parce qu'ils vont utiliser Golf. Attends 2 secondes, Toto. Ils vont utiliser Golf. Ils savent qu'on est en friction avec Golf. Ça fait la famille. On ne sait pas si c'est. On peut pas. Faut qu'on ait des preuves sur ça. T'as vu, on sait qu'il y a des audios, mais faut qu'on entende sa voix. Faut que ça. Des gens. Abimisango, il y aura des minutes de silence. Chantal Abimita, ils ont un gros grave. C'est pas grave. Maman Noëlla. Oui, bébé. Oui, un moment oyo. C'est pas que la Odile m'a moi la moitié, hein. C'est pas bien comme c'est des réputations. Odile a ça abanda déjà qu'au bunda déjà. C'est pas grave. Bonsoir. Bonsoir, bébé. Maman. Maintenant, j'ai des choses à dire. Je voulais juste vous dire qu'il y a rien. Donc, live wana elobamelo bamate. Binomo boyebi kama mtwana ngo. Moi, je parle avec tout le monde. Je parle avec tout le monde. Il n'y a rien. Tout ce qu'il dit là, check-in, tout c'est des montages. Il n'y a rien. Il n'y a rien.
Donc, il ne faut même pas calculer ça. Oui, vous allez donner le ciel. La fraise, Zélam qui est la fraise. Nalina Baboya, Odi Lending Azawana, Azana ba audio, Oyo, Bato Fere, Bazo Tinda. Attends, moi je vais descendre Angelo. Angelo. Moi, tous ces derniers temps, tous ces derniers temps, je ne vais plus rester trop dans les lives parce que les gens ils me ciblent trop, ils me ciblent tout le temps, je ne veux plus. Je voulais juste passer parce que moi je descends. Vous-même vous avez remarqué tous ces derniers temps, je ne vais plus monter dans les lives parce qu'après les gens ils me ciblent, ils me font des pics et tout, et voilà. Donc pour dire qu'il n'y a rien. Tu vois, si moi je dis, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que je connais ce que je dis. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Évidemment, Boyebi, surtout à la guerre, tous les coups sont permis. Ah, c'était. Tous les coups sont permis. Est-ce que tant on dit qu'il y a est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas coûte. Si, si. Quand on soupe ça, il y a les coups, il y a cacole. Il y a coûte. Si, si. Donc, je ne vais pas trop parler. Merci les gars, je suis en bas. Il n'y a rien. C'est moi qui vous dis. Il n'y a rien. Donc voilà. Ah, oui, m'a appelé. Hein. C'est comme ça. Tout le monde va venir rencontrer des bobards et tout, et tout, et tout. Donc voilà. Il n'y a rien. Oui, c'est ça. Et là, tu vois, tout ça, c'est des distractions, hein, les gars. Vous-même, vous n'avez pas senti que tous ces derniers temps, il y a trop de distractions. Diamba. Tilapia milingai, mame. Obike, en tout cas, c'est les voilà qui zenga, qui ne y'a comme comme c'est des wega, bando qui bando, yé pour moi non, yé pour moi laisse. Bando qui y'a voilà, c'est quoi t'as comme ça, voilà, c'est quoi faire un mot là t'es. C'est le ayebi que nenga keki ni wana. Ana shwati. Bakotela ekutumiswa okanga mabwa otanga soyo. Ayibe biloko nyonso bonso asaka na we. Takata zaja. X wetu. Bash, namona ki aloba ko te bo batri nanga siko abwa ke ona ni na ya Fabrice Salini. Akubisa bando ki te na konsala Fabrice ko Salini. Akiwa na kanga kawana. Ngongo etonda mafuta uko kakubwaka te. Elongoloko madilu. Je suis là, Kwa nika se bini si tenenge bini sa kina ba arena grand Paris. Na ABC yo. Na voix commander bonzi mawera asala viva bonzi mana bino wera bonzi kala bino osala bonisa ye wera sala kombo avant faire wera boti exaucer na 4x4 faire azalate ya sikobina moyo lo bakyo wale commander ba kambare kingo na noko na bango na mboka wana voix nini wana wera sala kombo na ye wera sala kombo vraiment on a toko yana sima wana zaka ba complément ba faire ba complément on se comprend wera sala kombo tongo na kumisi kala nzambe nexoselanga bozala wapi c'est ça vous avez ma yété XD boni yebisa faire ozoaze na okota XD yebisa faire yebisa tilapia ozoaze na okota crevette X wetu XD wetu bon na XD tu me manques voilà ils ont manqué nga tu vois XD mais vous avez un problème j'ai d'esprit vous avez un problème mais quand nous va se retrouver au stade de Marty c'est que c'est chèque bozongi
C'est vrai, qui ne côté concert na bango. Ba c'est billet. Nga na somba billet te ata okabana boyi na ngai. Vraiment. Mais basa pe ouais ami qui ici la façon nio surtout pour atombola kaka mutu na bino mais mutu na bino azomona omona weka loka papier. C'est ça. Eh basala maison be na weka. Est-ce que maison be bako basala maison be za continuité. Basala ngote et on confond de la bande de l'école c'est très important. Hein? OK ça sous maison merdeni. Hein? C'est ça. Oh! Maison mais la continuité, c'est que la maison mais la confondateur. Il y a monde de ténèbres, il y a monde visible. Je ne sais pas comment dire. Et je d'esprit. Attends, kuna babito qui déjà 1200 billets. Kalaté pire à ça la soldat na 1200 billets. OK, loco. Oh, loco na otela bino po bozo lela tobo. Loba. Grâce à elle, ça la si. Il faut le descendre. Grâce à Tikaye. Grâce à Tikaye. Il y a fini raté. Grâce à ça, la va jeter. Grâce à Rocky. La famille, la vie masterclass à l'humilié.